Voyez mission Benita Koluka kopesa ramise raison te ba kopesa ramise raison moi la mobile voyez mission mutu alingaka mwasi na esa ko filmer vidéo linzaka ya Benita lokwa nokwa chaku abandi vidéo tina seti likolo sans filtre ngani nazana tambola na ndako moko suki désordre bande ko nga ba mona ngani nazabu après tango opibiango lobike o mutu alingi mutu tete Benita kata contrat oyo kata ya nanga mutu alingi ote biso to sali ça fait soki combien des années tozana libala maintenant mobala filmanga boete oyo alingi ote mutu alingi mwasi na ko sala eloko boete aye mission oyo eza mission Benita abandi ona linzaka tina suki ya mutu papa boni botiki la biso Benita soko lingi muninga te ka oyoki disolo ya mbongo keite boete bosoma ba produit na tina sima ya koteka ba savon noir Yesu yepe kolela te bayebi na bota Kristo. Ma sœur MK femme sincère, il y avait de tous tes MK femme sincère, il y avait de tous tes convoques aussi. Hein? Non, oui, hein, femme sincère. Personnellement, j'ai beaucoup de respect pour toi. Ça, c'est de 1, parce que tu es ma sœur chérie, que je considère. Moi, je réponds toujours aux gens que je considère. Surtout, oh, non, à déplacer l'anga ba monter. Mais si on a mon déplacer l'anga ba mo, na perdra vraiment moi estime moi na zala na envers yé. Mais je crois que c'est pas important na s'exprimer devant bateau à ta personne parce que tu es ma soeur que je considère beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais sinon, il y avait de tous, je te convoque pour t'informer que na ba publication nanga Nyon surtout na postera sur TikTok na page nanga y avait de tous. Na sala système il y a évaluation des commentaires. Na lobi bien, hein, je continue. Dans na sala système il y a ko valider ba commentaire. Donc commentaire nyon surtout y a mabe na tcharangote. Ya malamu na tikaka. Donc peut-être na ba vidéo oyo tchawana na nous na valider ba commentaire te po na za ba commentaire ebele na ba vidéo nanga. Ba 1000 ba 2000 ba 3000 donc il faut na vanda kimia pour na zoatan ya kokota na vidéo moko na sali pour na valider ba commentaire yango peut-être nanu omoni commentaire na yote mais c'est pas que on a bloqué tes commentaires na ba vidéo nanga non pas du tout. Donc voilà. Abonné na moi ko meninga yabe ko lobate chérie. Mama Congo alobaki déjà nyonso. Mamba on to tikele mo mama Congo quoi. Alobaki déjà nyonso, on n'a pas le temps de donner des explications na bato ba comprendre niyo ninga. Voilà, toi on a réseaux sociaux. Moto na moto kozalika mona ndenge na ye. Donc voilà. Topé ça moi attention na batu oyo ba considérer biso. C'est vrai. C'est tout ce que je peux dire. Moi na matcha commentaire nous parce que vidéo voilà, donc vidéo est uniquement pour la femme sincère. On moyen tombo la commentaire na yo ezate. À passant. Yo, et sopio hein. Et au sopa yo. Kaming tepe ozo sopana. Betanga karako et salo bien. So betinga carré et salo star. Mais so betinga karaté et au bamba yo po bamba mi déjà. Avançons. MK femme sincère. Oh filet. Et sur les réseaux sociaux. Moi-même je m'écoute bien. Tu vas pas la oh filet. Même 4 mois d'exception. En poste on met la télé à mon livre.
Pas même 4 mois. Bolingo sika. Hein? Ah, c'est sous pasteur. Ah, il y a des pasteur. Combien ça nous qui paie? Ça bana combien ça nous qui paie? Agora bate ebele atika kutu mobali atika pasi ya pasi na ye papa mwana mobali kompote Joyce afana na Paris. Afana na Paris mwana kompote Joyce abutana de kala mbongo koto. Bacha abutana de kala mbongo abutana de kala mbongo. Comment na ina le kala mbongo? Comment na ina? Kompote ya ko mati. Kompote Arlette Mbongo kompote Arlette Mbongo. Azala ana Paris kompote Arlette Mbongo. Nati kibidonga la kei. Yara suna privé. Bon me la paie masani kibidonga la kei. Yara suna privé. Bon me la paie masani. Bon maman tu na leva TikTok ameda paie mabandeko Yesu. Yaya fungola miko. Abona mona le kala ombo ko Mr. ta umata minya tout de suite. Arlette Mbongo, Arlette Laure Mbongo, Arlette Mbongo. Ma chérie, fongola kanga zolo pesanga matia zubi.